Togolingana, Yazolo, Alléluia. Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Dans le nom de Jésus. Tozongisi mosika na yo influence nyonso muta mokili akoki kozwa esprit mo akoki kozwa na elongi ya delta na forme ya delta na mongongo ya delta mpona opima lisusu mpona mama mpe bana toboyi mpo tobebisi yango dans le nom de Jésus. Déclaré est libre à delta osambeli mpona bana azalaki makasi ya tata na bango nzamba ba orphelin aya osikurir bango makola na nzambe misu na yo mona bango koleka ndenge bandeki komona bango liboso sikoyo ozala tata mpona bango ya okombe video ya papa likolo na bana oyo na banzela na bango tosepare bango na nyonso okoki kozala influence ya mabe likolo na bana oyo oyo kokongela bango banzela komela bango baeshek baprésence ya mabe baprésence maléfique toboyi yango tobrise yango au nom de Jésus. Todéclare bana oyo bakola malamu bana oyo bakola na yo nzambe baotambola na yo nzambe babesoin na bango nzambe osalela bango mokolo moko bakoloba tata azalaki te me totikalaki na tata nzambe asalisaki biso abatelaki mpe apambolaki biso. Merci Père. Assemblée pour la libota, famille biologique. Naye, ozala nzambe okokonte kopesa biso makasi. Et okomble vide azaki motu ya pona biso. Ya osunga ya osalisa biso. Assemblée ona bana na ye bazaki bana ya musala. Lipamboli ya loleza partage na bango. Bakele musika sika ya komaki te bango baleka. Papa mama bakesu musika onyoso ba osala sima na ye lipamboli aloleza partage na bango to profiter ko recommander ogamo nyonso na sala bo na yo eleka na kimia ozala nzambe longo na biso sita utozokende kotika ye na belle de mer na ye nzela na kimia okende kokoma pe kozonga ezala na sa couverture à présence na yo lokumu kemo ezonge pa na yo to bomi nyonso na sa makila na yo na komona Yesu nde tobondeli tolobi amen amen tobeteli kolo maboko makasi nzamba lola oyo bandaki kozoswa na ye lokola mobali topesi yo place nyonso soswa na ye lokola tata lokola mokeli mpe lokola mobali oyo bandaki kozala babesoin ya mobali mpo na bango bavivre nzamba lola osalisa bango après qu'on comble vidéo dans le nom de Jésus. Tozongisi mosika na yo influence nyonso muta mokili akoki kozwa esprit mo akoki kozwa na elongi ya delta na forme ya delta na mongongo ya delta mpona opima lisusu mpona mama mpe bana toboyi mpo tobebisi yango dans le nom de Jésus. Déclaré est libre à delta osambeli mpona bana azalaki makasi ya tata na bango nzamba ba orphelin aya osikurir bango makola na nzambe misu na yo mona bango koleka ndenge bandeki komona bango liboso sikoyo ozala tata mpona bango ya okombe video ya papa likolo na bana oyo
Na banzela na bango. To séparer bango. Na nyonso ko za l'influence ya mabe. Biko na bana oyo. Oyo ko kongela bango banzela. Komela ba échec. Ba présence ya mabe, ba présence maléfique. To boyango to brisango au nom de Jésus. To déclarer bano ba kola malamu. Bano ba kola na yo nzambe. Ba utambola na yo nzambe. Ba besoin na bango nzambe osale na bango. Mokolo moko ba oloba tata azalaki te mais totikala ina tata nzambe. Asalisaki biso abatelaki pe apambolaki biso. Merci Père. Asambeli mpo na libota famille biologique na ye. Ozala nzambe okokotie kopesa biso makasi. Et au comble vide, azalaki motuya mpo na biso. Ya osunga ya osalisa biso. Asambeli mpona bana na ye bazalaki bana ya musala. Lipamboli ya lolo eza partage na bango. Bakele musika esika ya komaki te bango baleka. Papa mama bakele su musika. Onyoso ba osala nsima na ye. Lipamboli ya lolo eza partage na bango. To profite ko recommande. Ogamo nyonso na sala bo na yo. Eleka na kimia ozala nzambe longo na biso. Sita utozokende kotika ye na dernière demeure na ye. Nzela na kimia okende kokoma pe kozonga. Eza na sa couverture à présence na yo. Lokumu kemo zonge pa na yo. To bomi nyonso na sa makila na yo. Na komo na Yesu nde to bondeli tolobi. Amen. Amen. To beteli kolo mabo makasi. À présent, nous invitons, nous passons au nom du clan et à groupe Delta Force. On nous avait signalé, ça c'est... Mais elle sera accompagnée, la présidente, maman avancée. Elle sera accompagnée parce que c'est le clan, la présidente, le chef Kadiam Bougie m'a avancé. Kadiam Bougie, voilà. Anifa, Azali, Moko. Il y a un groupe, il y a Delta Force. Donc, on a la fonction militaire. D'être, il était un père. Il était un homme bien. Il était un homme honnête. D'être aimé bien ton travail. Je me souviens encore quand on était ensemble. Si seulement tu viens à la répétition en retard ou à tournage, dis-toi seulement que tu ne vas pas répéter ou bien tu ne vas pas tourner parce que le président va te chasser. C'était un homme qui aimait bien son travail. Aujourd'hui, ce président, faute de temps, nous ne pouvons pas tout dire sur ta mémoire. Mais nous, tous les membres du groupe Delta Force, on vient te dire adieu. Adieu président, adieu Dati, adieu Kotalma, adieu Franguingue. Merci. Là, c'était le mot, le dernier mot du groupe. Nous pouvons les encourager. Tout peut s'abango peu chance Yako Koba, gagner place. Merci. Là, il y a Anifa, il y a la présidente Tina, il y a chance Bozala Ini, Bozala Bomoko, Pobo Kamba, groupe Kende Liboso. Antiquité, antique marchandise. Les œuvres de suite et aussi on a créé Bakobunda Makasi. Donc, Bazala à l'aise. Nous passons directement au mot des enfants. Mot des enfants. Les enfants biologiques. Les enfants, le mot des enfants. Rapidement, Bana. Boroya pe bino nyonso moko azui maloba na compte na bino, il n'y a pas de problème. Il passe à moko aza na lox aza jumeau. Chers amis, collègues, camarades, je vous salue. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour cette triste nouvelle. Rendre un dernier hommage à un homme cher.
cher qui était mon père, qui vous prie de m'accorder. Je vous prie de m'accorder quelques minutes de votre temps afin de vous parler de notre Père. La vérité est que cela n'a pas été facile pour nous de rédiger ce discours, mais c'est notre dernière fois de lui rendre les hommages qu'il mérite. Mon père était un véritable pilier pour nous. Il répondait présent à chaque situation lorsqu'on avait besoin d'une épaule pour pleurer. Il était présent. Il était toujours présent pour nous. Dans la joie. Comme dans la maladie. Il était toujours à nos cheveux malgré son état de santé. Mon père était le papa le plus riche du monde. Mais il faisait de son mieux pour que nous puissions manquer de rien au quotidien. Avec la compagnie de notre maman, ils ont tout donné pour nous. Mon père était un homme merveilleux pour nous, ses enfants. Il nous demandait toujours d'être humble, peu importe ce qu'on va accomplir dans la vie comme il a été de son vivant. Même si parfois on faisait des bêtises ou encore on faisait des durs, il était toujours patient avec nous. Il nous pardonnait et disposé à nous accueillir dans ses bois remplis d'amour et de joie, bien qu'il fût malade. Là, nous sommes censés les stopper. Vous allez continuer. Bien qu'il fût malade, tout ce qu'il pouvait récolter, jour après jour, il le partageait avec nous. Mon père connaissait l'art du sacrifice auprès de ses privés, la nourriture pour que nous puissions manger. Mon père était toujours présent dans tous nos moments difficiles. Il était sociable, gentil et même aimable envers tout le monde. Papa, ton départ laissera un grand vide dans nos vies et dans nos cœurs. Prions que Dieu console maman qui devait vivre désormais sans toi. Et nous, tes enfants également. Tout ce qui t'aime souffrira jamais de ton absence. Nous savons que ce test ne pourra pas exprimer tout ce qu'on a vécu ensemble. Ce qui est encore plus douloureux, c'est de savoir que tu ne pourras bénéficier des fruits de tes efforts pour nous et encore moins voir notre réussite. Tes enfants qui t'aiment et qui continueront à t'aimer pour toujours. Nous espérons que depuis au-delà, tu nous écoutes et que tu veilleras sur nous. Nos cœurs remplis d'amertume et d'amour pour toi. Nous voulons que toutes ces personnes présentes dans ton enterrement sachent à quel point tu étais merveilleux. Nous sommes heureux d'avoir partagé une partie de nos vies et nous te disons au revoir en espérant te voir dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton âme repose. Est-ce que nous pouvons encourager les enfants, s'il vous plaît? Ok, ça va? Merci. Courage, Shadrach. Courage. 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 Oyo nyonso bokosala na vie nde kosala lokumu ya papa. Donc papa asali abokoli bino atangisi asali wa koya kosala même ye aza te oyo bino bokosala ekozala na honneur na ye bino siko bokozongisela ye ascenseur. Maître Bafiel, juste vraiment une minute parce que nous courons derrière la montre, un petit mot. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Maître Olivier, aussi sa famille en Christ. Il est mort en Christ, sa mort c'est un gain. Parce que c'est destin Nzambe. Na date lelo na sanza oyo ezali destin Nzambe. Parce que le 15 mai 2022 nazaki na tournée ya film nanga Kimbangu na Lualaba vers 19h nazwi coup de téléphone bazo benga ngai pona koyebisa ngai que Delta Force
bon bango tu vas comprendre bien te mais balobi artiste moko a piqué crise na victoire boyebi bino moko na Kinshasa même tu vas tamponner ou quoi tout ça muta ko aider yo azate. Mais à cette occasion là il y a eu deux jeunes na mona bango le soute babi singai président Masumu tomoni artiste moko a kwei a piqué crise awana rond-point victoire na bibota la bien tout ça balo Delta Force na lobi na bango bo sala tout bo louer taxi bo memaye na ASJ baké na ye na butu wana en même temps na bengi secrétaire général na biso Oxygène pona ko yebisa ye akende na ndako ya Delta Force pona ko yebisa ke Delta uti ko piquer crise et que bamemi na ASJ et la dame a été accompagnée bamemi pe na ndambo mbongo pona ko zongisila ba garçon oyo bamemaki ye na ASJ tala monde ndenge zali batu bako aider yo parfois boza famille te mais bako bikisa yo et Delta à la Moukaki le jour suivant vers 9h 10h parce qu'il était dans le coma. Donc Dieu n'a pas voulu que na 2022 wana atika biso et Zamba talaki que tango ba bengi ngai pe téléphone ezala joignable bongo ce que bazwaka ngai te je ne sais pas ce que serait devenu Delta Force. C'est vous dire quoi? Quand il y a ndeko na biso wana ezala lokola exemple pour na biso nyonso tout. Parce que ceux qui ndenge to comment on appelle ça na ba artiste ceux qui rancune ceux qui nini bobenga ngo na Delta je pouvais dire en tout cas attendez appelez-moi dans 30 minutes sinon Koufaki ou bien nazo rappeler bino sinon Koufaki mais Delta ça là-bas maintenant je parle comme artiste parce que tout à l'heure nazo loba comme fouti là mais biso toza na faveur artiste même to koufi baloba to koufité c'est vraiment un avantage pour nous. Donc maintenant je parle à un collègue artiste Delta kamwaka oyo vivaki wana et ça na signification ébélé. C'est parce que toi tu as été très humble, tu n'as pas été compliqué envers ma collègue nayo, tu as connu ton succès dans moment moko boye et tu as maintenu au déposaté aux exemple oyo ezali que olingi ko partager exemple nini na yo expérience na yo na ba jeune. C'est pourquoi ozali parmi les rares oyo baza na ba groupe de théâtre ou de cinéma ndenge tozo bengela mingi koma kaka yo moko kaka troupe Masumu mais ozala na ba artiste te ya ko defa kaka mais ye asana ba artiste mingi ya formé ba kei na tileloyo. C'est un modèle. Or boyebi que tout ça na sponsor te au ko entretenir ba na batu ndenge nini. Donc Dieu est souvent avec nous. C'est pourquoi tout ça là ba miracle on a bomona ka non mikolo bozo lekate on a YouTube bozo boyebi passe au bomona ka te. C'est la volonté et c'est Dieu nous aide toujours. Humble, humilité na yo Delta Force. Et ça qui na makambu ebele. Et n'est na utu koloba sens à responsabilité. Tu m'avais trouvé pour dire que na groupe ya ANTPC tu créé groupe moko intitulé ANTPC responsable. Na lobi sala yango a répertorier ba président ya ba groupe nyonso na kati wana. Tala souci ya mutu. Azala ki yo na zolo ba na yo collègue ozaki mutu ba polémique te. Quand il y avait un problème, Osako yeba ndenge nini okoki komisa ba doléance na yo. Bi ba problème na yo.
eza ti ndenge tosalaka wana soki toyebani tomoni ba YouTube tomoni neti bakamera etondi awa tout ça kopopopopopopopo ozobosanake moto oyo ozolobela wana aza na mwasi aza na bana aza na babokilo tout ça après oya wana na kosala démenti mais bato oyo balandaki yo mokolo wana odekonaki bango te bakoya kolanda yo jour okosala démenti voilà biloko ezosilisa biso valeur mais yo sikoyo mon frère Delta yo zalaki modèle na makambo ebele na ndenge bitumba ezalaka na batu bon mingi pe baye na musala na biso na ndenge kaka presque sans idéal mais bona koya komi lakisa soki nini toyebi ke tokomi na baka epa ya basi yo kuna kan wana ya basi ya mwasi kuna kan ya mwasi kuna bazo fingana mais yo osalaki ba déclaration pour ne pas appuyer cela et osengaki na moko da bango ba distribuer yo sidi ka ba pesa rôle na côté oyo ba pesa yo pe rôle na côté oyo pour kolakisa que on ne peut pas être des ennemis tout ça la ça pour koyebisa Delta que musala sali eke pamba te ndenge balobaka ke artiste baza immortel effectivement ndenge toza kocontinue kolobela o maboke bozosala maboke basala maboke azalaki acteur moko na groupe ya RTNC groupe na ye kutu teme lokola priaki maboke c'est pour vous dire que artiste akufaka te tozo continue kolobela ba sans souci bandeko na biso nyonso batika biso. C'est parce que l'artiste a koufakate. Donc, biso siko to sala tout pour que to entretenir réputation na biso. Et si gagnons to kende wana ba mona biso ba to sérieux. Bozo mona ba konzi ndenge bazo respecter biso, c'est parce que to ça la différence. Na place ya scène, na place ya ke mutu normal. Parce que net to zali awa en tout cas ba comédien ko yeba te comédien parce que maintenant to ça na deuil. Et to continue yango pona mama o atiki biso courage o atikali lingala ngo compliqué obeti langa maboko quand même dire omoni biso toza ba courage toza ba uta toya awa tozoli na peto foncer mais yoka mabaku tozozo. C'est quand même important. Alors, je pense que biso tokotika yo pété quand il y a un problème o etali yo tokozanga te koyebisa yo soki yo pe omoni problème o etali biso kozanga te. Nous sommes de cœur. C'est vrai que musala na biso mbongo eza nango te à moins que ça la bakop na yo soki nini mais musala na biso eza na mbongo te. Le peu que nous pouvons avoir, yangwana boyoki bana, tozo kotsa bana na classe, tozo salabo. Mais nous savons que Dieu a dit kakabana na yete et que demain pourra être meilleur. Na ndenge pe tozo bunda na NTPC pour que ba condition na biso ya musala e mata. Soko zana ndeko na yo aza député soki nani loba na yeke loi sur le statut de l'artiste. Yango tozo linga ba voter pour que musala na biso mena ekene tout droit. Eye bandenge ni na kosalema ndenge ni tokoki ko se retrouver d'une manière ou d'une autre et tumba na biso yango na bobetelanga maboko s'il vous plaît. Populaire et cinéma. Là nous passons au mot de la famille. Le mot de la famille, voilà, nous invitons Papa Kouloutou, le grand frère à Delta Force qui est en train d'avancer calmement, mais sérieusement, à la même démarche que Delta vraiment. Azozwa, Maloba, Nakombo, ya Liba. Nakomba, oyo tous partager ensemble. Nazana mingi ya kolobate. Posi mananga. Sozati.
bokolisa bolingo bino nyonso bokolisa bolingo yebaki biso yaki famille ya balion totem na biso eza lion koganga koloba mais toaki na amour ya partage na Kinshasa totikali 3 ya mwasi aza kuna Bernadette ya mibale mafuta epi ngai à part grand frère l'aîné aza na France Léon epi moko aza na Angola oyo Delta landaki quel que soit ba problème ezalaki bana bozala uni pour l'unicité fait la force l'amour oyo bozalaka nango wana oyo biso bapapa na bino toyaki nango bozala nango po te lokumu ya famille etombwa me nasengi mpe na bandeko mosusu boaporte contribution na bino na famille ya tiki epuis mpona baartiste mama ladi azalaki mpe artiste azalaki mpe kojoue na kati ya groupe ngane napesaka conseil pa mobali nayebi te kovanda na groupe te avanda na ndako osala mosala na o librement yango wana atikalaki mais bino baartiste bokomona famille te mpo eza groupe eza société te moto moko ya koderange bino aza te ni kote ya mwasi mais botikala na anifa ndenge bozalaki bosali pièce botinda mpe epai na ye basala complete mpo te botambola malamu au cas où wana besoin ya pièce nakomaka boluki nga na okomela bino ba pièce mpo te bointerprete amen. Présidente Anifa Kadia Mbouji. Donc pièce oyo touti kotourne ezalaki ya Kadia Mbouji.
journalisme oyo eza mosala na yo epesi yo autorisation ya kofouiller kotala kote bato baotala te marketeur nalobi na sens ke ya idéologie parce que toi baartiste motu nyonso aza marketing kolata deja eza marketing mpo ntango yo ozolata olata mpo bato basepela na yo omiteka oyo yo moko ozali mpe produit ya yo donc eza na ndenge ya mabe te mpona matu vie en tout cas nga pena na garçon matalana on dit bien penza nga na matalana OK merci hein et puis naki matalana na nga lelo échanger pe makambo belé parce que tu comprendre te lukengu na matalana toi des sortes matalana a muto soka za na nga bisi baninga kuna ezali bokezwa lukengu soka zu abombi beti pena mbatete nga malingi te boye bake eloko bimi kuna lukengu na muto akotsa ki loboko bakati abimisi abina popozwa mais matalana za bana sok bakati aganga bakati nga bino tuboye bake bakati nga matalana moto matalana tikali moto matalana nous allons enrichir Makambo présent peut-être deuxième au car à la légère or dans à soumettre ngango na la moko za idée moko génial et puis nga la partage ba idée na nga voilà dans la idée on a bengé na bitana ilo na sala est-ce que simba état que acteur chrétien parce que biso na païen na comme le logo bien faut chrétien peu donc vous avez Makambo est appelé lengi funa yao Makambo est appelé yo ko matala mais on peut nous faire la visibilité comment tu m'attends yao matala na mais yo mo katisi Mathieu les awa yo mo katisi na ngamba matala voilà Mathieu les awa fandi awa lelo mais ala encore omoni réflexion na ye ils vraiment très dédié. Okay. C'est-à-dire, et le quoi lobby, ceux qui te lobby te que tu fais pas kufa. Et ça peka kapona matanga ton mariage te le union ce que kuya. Au laisse ça et le comment ko boye o ekoki ko laisser mutu. Au c'est le comment bo o epesi mutu esengo na tanga passe. C'est-à-dire fleur ils a bien. To ko pesa mais ceux qui te comme une habitude oyo que événement ya boya mawe comme libiso que biso nyoso toyokani au lieu de y a 20 fleurs tu es peut-être dans 5 15 fleurs wana tu tiens en enveloppe et ça la mieux que toi qui n'a pas enveloppe ya matanga na oya normal nani parce qu'il y a anormal anormal ça le coup la bino comme on le coup ça anormal le coup les a derrière les rideaux or les a vraiment devant OK pendant ça il a un peu ce qui est longi il va payer la poche na na yebande solo ebungu on va comprendre mira de faut qu'on soit vraiment au sérieux parce que les élèves à la longue lobby tout ça les lango mon bénéfice nango et aux à la mieux pour la famille papa to maman oyatika na bana merci pendant ça c'est la moto tikayo yo za qui président il y a un mono réellement vivant azali bien non s'il vous plaît maman lo tout monde un mono réellement vivant et ça souvent visible était ndenge zala qui pena makele nango c'est dit en quoi s'il vous plaît est-ce que vraiment makambo zoloba biso toye matanga ya Delta Force to profiter pour ça rare non photo mingi photo mingi na oti Goma na oti Bukavu OK photo mingi donc totika la na contexte ya Kambo tozolobela parce que tala aneti peut-être na c'est ba émotion ya matanga ya Delta Force na ko répondre sous les émotions matanga mais et ju impact mususu na question oyo tuninga ya likambo eza sujet te nesika otozali donc vraiment moi je crois que attention to tanga mingi te to banda ko tika taba motama sebe na chiki tanga abi motunie balobi ni kuna oh le rédempteur plus 3 égale à rédempteur minéral au kangi et donc je crois que awa to tika na contexte ya likambo to na contexte to moni ba comédien boye pena epelé na matanga Delta Force biso journaliste to banda ko lobala bino makati bando baki ba comédie bazo yate basundoli matanga mais to moni pas nos grandes surprises to moni vraiment boye bino à 90%. Zogolingana ya solo, alléluia. Mais
Orga Célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au Théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ces grands rendez-vous.